Zambana, Joachim, Ovobo Lipopo, Toulouse, Odon Popo, le grand compositeur célèbre, Babi Bissikita, le meilleur conseiller de la diaspora congolaise. Maman Elodie dans Floride, Kongorayo Masia, Awe, Radio Télévision du Solo, MK Madia, Elodie dans Floride, les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques, Radio Télévision du Solo, Ovobo Lipopo, Toulouse, Richard Loka, Anna Bruxelles, Poto Sabona, Joachim, Amere Sophie Mawama, et Pariko, Anita de Bruxelles, Mama Koko, Koko Yabana, Mama Peso Maloba Kuna. Merci Papa Zambwana ko pesanga maloba. Na pesi mbote bande konyes ba na conférence vraiment na communication avec bino moi une partie mais on a mai ko saisir muke na zo ko kabatwa zo ko intervenir pour na problème ya mende interdiction ya kimbuta interdiction pour na attaque to kolandela ba Rwanda bazana kati ya territoire congolais. Vraiment le Congo il n'a pas intervenir lingi juste biso ba congolais to comprendre le moko to koka kozwa part ya responsabilité na biso na moment où to za ko vivre kimbuta aza mokonzi bien sûr mais to koka kozwa aussi exemple et ba pays mususu comment peuple baza ko se soulever et loko ngai à tout moment nazali ko yeba ko intervenir nazo ko soulever yango ceux qui peuple oya biso surtout au bazar sur le terrain bazui responsabilité na maboko te ba mende ba kimbuta ba ko continuer toujours ko sakani na biso. Le problème c'est quoi? Ningi te mobiliser qui peuple na ba moment élection pour ba voter papa Titi. Tout ça la montée des sources le moment où il y a benga kabango la répétition et la mère de la science côté il sakabango et ceux qui peuple wala ba se soulever il va difficile pour l'obinango qui est là parce que jusque là même communauté internationale on a un peuple mou un peuple péré un peuple mort c'est vrai ngai na za ko yoka na kotuna ba kozamo ba renseignement sur le terrain kotuna ba leki mais qu'est-ce qui se passe là-bas mais ndeni ce que climat à peuple vis-à-vis de la situation non ba ce qui biso to la tombe ba bébé makamka mingi te ba les maboko mais tout le monde na makambongo ezokini ba misu ba la mot d'ordre et papa c'est lelo bien que biso to c'est déjà mot d'ordre de Pesamaki mais les autres les ba la mot d'ordre de parti probablement mais c'est à nous il y a quoi de peuple wana que libération il y a Congo et la congolais nyonso oyo a yebika sa congolais dans la maison bokane la libre ceux qui biso peuple tout se soulever tout monde ko bouger donc monde ko ningana te alors toujours que nous ko tia makambo na moto ba mende na makambo oui c'est bien sûr mais menda ko loba ko ba musana ye babande ko comprendre minda zo bata musana ye pembeni ya kabila minda zo bata musana ina micho soka atake batuchi yimo kwa wazala malvin nduka si minda koloba nini est-ce que minda koloba na contre les tuchi jamais kimbuta koloba nini na micho za promis toute la kimbuta te toute la mende te tous la pe ba mot d'autre te peuple congolais azuma comme na maboko ce que je veux pour exemple papa titi asuna la moité ce que to ça nini peuple continue ba la mot d'autre et papa titi sigo peuple et go ça nini et go zete papa titi ka aussi quoi après ça mot d'autre et to continue ko zaka toujours dominer c'est à nous ya ko yebisa peuple wana kongai déjà na zo sala ngona bande ko na ba sur le terrain mais c'est bango que nous ceux qui bino moko peuple ko télémité pas moi ko changer et petit à petit nazo ko transmettre aussi message pour na mutu nyonso o azana kata diaspora za partout akwa pour donner ndeko ne ko bisa bango que makambo itali peuple ni mon pour ceux qui peuple te bini et tomboki qui mutu kamata peuple ne se à la prison
besoin de contenir peuple news au Nakatia, il y a le territoire congolais. Vous comprenez? Donc il y a un moment du camp surtout ce bandi kuzoka Kimbota, Inani Mende, Adamabe, Mende, Alubautuchi, toujours pesa peuple na raison, toujours pesa tort toujours avec Kimbota, bien si bazote makoba de la compte, mais biso peuple celui qui tout tel on les bien affilé, ils a pris la souka. Ce qui peuple tel kaka kutu mamindu que vous avez marche à peuple, soulèvement peuple pour changer la donnée sur un niveau international. Tout le tout ça la millième de convergence à Oua, le blague après la cause de Mboka, rien ne changera, ce qui peut être à côté maintenant. Et boto, il y a qui n'a pas de beaucoup de malheur. Merci na sepeli na commentaire na yo. Toke lombango epande ko Olivier Karava. Ok, merci papa Zambona ndenge kusinga maloba. Na kanisi nazoka na mwa kitoko kuna. Bo ngana pesi batu nyonso baza na conférence mwa bote muke. Na ba ndeko na biso balanda radio na biso radio lisolo. Na ba mama na biso ba lisolo azo balanda radio na biso na pesi bango nyonso mbote. Omoni papa Zambona émission yo beti na sepeli na ngo kitoko. C'est-à-dire eza kitoko penza na sepeli yango ya trop. C'est-à-dire que parce que na landi yo na yo kiyo bon alobi na sala mo intervention mo muke. Jour moko na leka na radio to sala mo discussion na bande ko na biso na kanisi ndeko kwa tifo na loba ko bona esquisse. Alobaki ba tusi congolais ba existaka. Na ebisa yeke ba tusi congolais ba existaka te. Parce que batu wana bazolinga bakota na Congo par force. Bami kotisa na Congo pour peuple congolais andima bango. Ça c'est un. Parce que on bayaki na système na bango. Ce que osali analyse. Obandi na non système bayaki atake banyamulenge. Tango baye bamoni ke kombo wana autochtone aki balobi non ba kombo biso toyebi bango parce que toyebi bango te parce que bazo exister te parmi ba tribu oyo ya Congo. Ba changer baboul ba yesko ba komi ba rwandophone. Parce que comme bamoni ba rwandophone ezo sonné neti ba wande moko boye ba changer ce système les sous ba komi ba tous congolais. Pour nini ba imposer biso tondi ke ba tous congolais ba existaka. Bon, toi se poser question. Ba tous congolais ba existaka na Congo. Balobaka munoko nini? Dialecte nini toloba? Balobaka dialecte nini na Congo parce que ceux qui ba tous congolais oui. Tolobi OK tribu moko ya Congo ezalaka ba tous congolais OK. Dialecte na bino eza nini? C'est munoko na bino parce que chaque tribu na Congo ya Congo ezala munoko na bango tolobaka chaque ba tribu nyonso ezala ba tetela balobaka tetela. Ezala soki bana batabwa na moba balobaka kitabwa. Ezala soki baluba balobaka kiluba. Ezala soki babembe balobaka kibembe. Ezala bashi balobaka kishi. Siko bango ba tous congolais balobaka munoko nini? C'est ça qu'il faut se poser question. Omoni soki na zone makambo ezo lekalelo na Congo. Ngana loba na radio na ebisi batu wana soki lelo bazo résister na Congo, c'est parce que batu baza na mitu ya Congo nde bazo trahir. Et puis batu wana bayebani déjà. Bino soki bozo ba bango antake ba Congolais majorité baza na mitu ya Congo, bozo mona ke baza ba Congolais oui. Na misu tozo mona bango baza ba Congolais. Mais misala na bango bazo sala baza ba Congolais te. Parce que bango nde bazo trahir peuple. Soki okako pesa analyse muke, talaga makambo batu basali na goma muke kaka. Soki sikoyo ordre outi na likolo kuna ntango muzia saki na 98. Ba wana nyonso balimo na Congo. C'est-à-dire que et là on a besoin de peuple congolais. Tous a d'abord confiance na peuple na biso. Tous a confiance d'abord na biso moko. Problème les autres biso eza nini? Eza moi groupe ya batu moko lelo bazo kanga batu. Baza soifé na pouvoir. Nde bazo bomba biso. Mais un jour ba tona nyonso bazo bomba biso ba ko futa ngoshe. Parce que peuple a zo comprendre sikoyo. Peuple a bandi ko comprendre. Au moins peuple a fait ko comprendre bien te. Mais sikoyo peuple a bandi ko kota masolo. Nazo zela kaka nzambe azwa mwa pesa mwa lukumu keso ke jour Tshisekedi azwa pouvoir le lobby azui a récupérer imperium na ye ngana yebiso papa Zambona to ko pesa ba Rwanda na 48 heures ko tita ko mona ta Rwanda na Congo lisuté ba to bino bozo benga lelo ba tuti congolais soki un vrai congolais azui pouvoir wana na Congo ba tuti to ko pesa bango 48 heures et ko bana même côté na biso kuna na Kivu et ko za 48 heures ko mona bango lisuté ba ko limwa c'est là la yebi bango la zone expérience na bango même à partir ya 98 quand on nous a pas no bato il faut azonga mboka na bango mais population et ça qui mobiliser c'est-à-dire likambo biso to sala lelo et ça likambo kaka il faut to mobiliser peuple congolais à la muka to mobiliser population c'est-à-dire que to benga trop bande ko na biso ko baza la mobiliser maintenant sala na chaque fois il faut na somba kati faut la benga bango na expliquer bango situation mboka ndenge toleka batu bala muka bandi ma invento na bango na lukuta ezama mascarade ya kabila na bande ko na bazo linga ba ko tsabiso moko na ba moko boya neti ya bana mike mais va tout aussi te comprendre bango et puis tu es déjà basé na bango. Autre fois en mona zo silo maloba.
Merci, tokera ndeko ya téléphone 49 71 okoti à l'air comme ça papa Odon na bandeko Isaac na papi balobi pe moi kala ndeko na 49 71 na peso maloba kuna. Ngai mama Beatrice mama pasa na pesi bino sombote na nyenka na loba pe muke na ndenge na zo munela makambango surtout na bandeko na biso ba mende soki bazo yoka ngai mende ye moko na yokike babalisa ye batusi wana bazala na mayele makasi bazwa ipali babalisa bango ba Rwandesa ndenge ozomona bango na sima na bango wana bazana ba Rwandesa bango babalisi bango bazo contrôler bango mais ozomona ke mko azana muto mboka azana ye pe mutusi mais wana mungi kaza protéger bandeko na ye mais nazo kama ndenge bandeko na biso bakomisi ba uti batusi ba mikonzi bakomi koloba ke bato mususu batake bango te bato mususu basala bango boye te mais bela bakongolo bango baza kokufa est-ce que bango vraiment nde bamérite kokufa batusi basala bango eloko moko te kongo ezokende batusi wana baprépare kuna bango très bien soko tali ma mutaka na taki reportage moko bazo so bakoti na mboka baza ko boma bana basi nyonso ya mike okomona babomi alepo anini bakongole babota lisusu te après si wanangwale baza siko kotia siko yo bandeko na bango na place moko mais naza ko croire que bamende bayebi ko wana nyonso tu nazo sera bango bazaka meme na muro ya mboka bazoteka mboka tina niveau ya boye kanamba azosala mission na ye azwa mboka apesa bango sikobiso tozala na batusi te na mboka na biso même na kivu wana tovandaki namonaki te ke motusi congolais azali bazalaki na bango kaka tozobenga bango banyarwanda bato babima na Rwanda epuis bango bazala kolobaki baza bacongolais te mais nga siko nakoma kokamwa ekomi oyo batusi congolais bauta wapi lelo bango bauta kuna na Somalie selon histoire oyo tozalaka na bango lelo tozosola na bango bakoko na bango bautaka na Somalie lelo bazoya ndambo batikali na Rwanda ndambo batikali na Burundi mais na Congo bakotaka te bakotaki te ti baye kobengana bango na 1960 nde bayaki mais sikoyo bazokamwa nde nini ekomi no batusi boye na boye batusi bazala na Congo te ezosala vraiment na pasi mingi meme bato ya Kivu kuna soki obengi bango bakomi lokola peuple moko bakomi kodomine mais miso yali faute ya baautorité ya mboka na biso nde moto bazopesa makambo nyonso to congolais nayebi te vraiment mpo nitoya na mulu ya mboka te vraiment batusi baya bato moko ndenge nalobaka souvent na biso bino ke baza ba très orgueilleux ndenge tolobaka oyo mutu baza baorgueilleux moko makasi mingi epuis baya bato moko so ofai na bango vraiment na orgueil na ye azongolo kaka mutu pamba liboso soki lelo vraiment ke ne mboka wana ekomema na maboko ya batusi bandeko na nga tokota na kati esclave moko ya kosakana te bakonjue biso bango makasi po torekipere su Kongo ekozala pasi bapeuple congolais nde fo batelema bao bana biso tala baa bazoba baso bapesi bango basi batusi yango nomoni bazosala boye sikoyo nasepeli mingi na ndeko akotaki ya paster alobi kene toyebisa bandeko na biso batelema sikoyo papa diangona tokosala ndenge nini po te tozwa Kongo ekomi na kopesa na mawa nazomona ezala su pilipili mpo sikoyo bango nde bataki kuna balobi ke mission na bango ezali koyo barwandais sikoyo balingi sikoyo bazwa yango mpenza bakata mpenza bazwa soki 23 wana soki kombiane eye sikoyo nde kosisa mission wana nyonso to mpo bazomona ke ezokende te yango bazosala modele oyo nayebi te vraiment problème yango ezosala pasi mingi bato benga ata kuna na babukavu kuna bakoyebisa ndenge bakongole bakoma bango bakoma lokola bashefu baza na misala kuna baza na makambo nyonso kuna bango nde bakomandaka mosusu mwana mpe na Kivu mai eza te bato baza na mai te courant eza mpa na bango na Kivu eza lisusu te nde loka ndenge nalobaka yango wana ke no bapeuple congolais totelema mpo na problème oyo esila il faut kotelema biso na Congo tozalaki na bitumba ya kobunda te bango siko bazela biso makambo ya batusi na bauti nde babundaka epa na bango biso tovali na kati ya Congo wana ngai naza kati ya yamela kweli na Kivu namona mokolo moko te moto akivu aloba na ngai we apa aliko kwenu tukona baki ya tu bazalaki ata komona te keno yo oza motu ya Kasai okoli kotoyo mais toza koningana kaka biso na biso bango nde tozobenga bango banyarwanda bakuyakuya mais sikoyo tala ndenge sikoyo mboka mo ekomi eloko nalinga nalobaka yango wana papa esalanga pasi mingi merci mama eza kosala pasi biso nyonso toza so kolala bien te toza kolala lisusu bien te mais tokenda ndeko aza na merele na États-Unis awa na 301 avant napesa na ndeko odopambuka sei maloba ndeko na États-Unis na merele na pesa maloba allo papa Zambwana allo papa Zambwana mama nanga loba
papa na ngai likambo epesi mitsopo ese baluki ngai mama Angelique na Maryland awa namoni ke mitsopo na ngai baluki namona nanu te oyo mutu awuti libanda ya kokoma na ndako na ye lokolo oyo ye na baproverbe na bamasese toloba yango na masese yo mobali mosusu awuti libanda aye kokotela na ndako avana na kati ya ndako na yo alobi besiko yo mwasi no ye wana ngai pe lokwa naza mobali na ye kokota awa mwasi oyo topartage ye yo mobali oza na kati ya ndako wana okondime likambo oyo vraiment yo mobali oza na kati ya ndako yango bakongolais bozali mibali to bozali mibali te oyo na yo tukata mosusu balobi na kisasa kuna masozo ya mot d'ordre ya nini biso bakongolais tozali kozela ya nani toza koluka nde liwe ekotela biso ozoleka mpati sekedi aloba lokola basi bayini biso bakanga mpati sekedi bakele na ye moto wana nde makambo mot d'ordre wana eza makambo ya pamba toza na besoin ya mpati sekedi yango aloba mot d'ordre te biso moko tokamata makambo na biso na maboko en tout cas soki bamibali bakoki te bamibali ya kongole baza bazoba bazali bolole bazala eloko moko te bana oso tobotia mibali totia bango nsima bana basi totelema kasi nga namoni basi botelema soki mabele nde kotika libanda na kongo wana totika mabele libanda tokele nanda yango balobana babande es by force soki okenda mboka ya moto apeso nani nationalité yango by force ekomi likambo ya likambo nini yango likambo nini bato bakopema susu te na likambo ya Rwanda soki eloko nini babengaka bango tozonga na likambo ndenge balobaki moto na moto azonga na place c'est-à-dire que tobanda lisolo yango na ebandeli donc ye ruberwa amema bato na ye wana ti naye koloba makambo abe na radio amema bato na ye azongisa bango na frontière bongo tosololaka bango de l'autre côté biso de l'autre côté ezali by force te mpona koya kosenga ngai ke nazala na lupango na yo ezali by force oya koboma batanda soki congolais ya solo mwana ya congo ya solo nazali mama na beti tolo na ngai bana na biso toza komona pasi na kati ya poto oyo pasi ekobima mwana na ntongo ti butu azokende mosala yango ti ya moko te nini zokima kaka mboka yango ya likambo ya insécurité mpe toyebi ntina te ya solo papa nzambo ala likambo oyo ozongela émission yango ata mbala 10 po te bana mibali ya congo epai nyonso bino bozali bobeta to na birobi obe boza mibali to ntango kala soko oyoki mama alobi eske mobali aza na mboka oyo te mibali batelemaka yango mbongo yango ya nini bozolia papa nazongisi maloba po moya koloba susu eza te moya peze eza na ngai te vraiment papa zambwana zwa maloba na yo. Merci maman na ngai calme kwa jiki nake pa papa Odon o meka mpe ko aider biso est-ce qu'il n'y avait pas un tout Rwandais mutu atikaki avion ya chichi ezala suspendi po ekende ko crasher et que Mende pe azalaki wana mais Mende n'a pas pris le devant ministre intérieur pe na air wana baluzolo bambe baloba eloko moko te. Est-ce que vraiment Congo vraiment ba ministre oyo ba congolais oyo ba bazana signature ce sont vraiment des congolais ndeko Odon. Merci l'impression yoza mwana na giba mama alobi eza pasi mingi na motema mais nga oloba solution eza te ke selon nga ya te to ba tete congolais otelema oyebi eloko nyonso tosalaka il faut tolinga kosibir conséquence omoni lelo oyo tokozonga na source moko tolobaki topesi papa Tshisekedi raison lelo oyo tokocomprendre ke topesi papa Tshisekedi raison tanga lobi nazo imperium asengi batu bopesa bambongo ba cotisation na lobaka yango na l'ICC patron zo tonga ndako maso lobi na sali devi nanga okopesa ngai 20,000 dollars mais patron comme gotu mais 20,000 dollars na opesa pona ndako na osomba ni bakayasi ya marque nini ba de faire ya marque nini kocha comme azadi domaine te maso komona ka papa akomi ko déborder histoire wana esalameli biso yango wana tant papa ndako ba imperium toyebaki te toyaki awa totalisi ba combattant na peuple congolais crise politique ezali ba saisir message te tokomi kolekisa bango tendance nini peuple akomi nango vieux à moi ba politiciens congolais sont des malins ba malins na niveau impossible. Tous les politiciens congolais, les leaders nyonso, ils savaient que
likambo ezoya ekokomisa peuple congolais na tendance wana. Vous comprenez? Est-ce que les gens sont trouvés la peuple congolais tellement ça quelque chose? C'est ça possible, il y a possibilité. Parce que bah, quand on a fait vieux, bon, on ne peut pas ça. Mais mon problème est Ali. Tout le monde va moi vérité. Mais tant que révéler ça, Mikuna, tu es sur la manœuvre, la bombe ou pas. Parce qu'on va compter, on va ça qui va respecter en côté. Qu'est-ce qui manque de tout attaquer directement? Nous avons su que ce qui est dans le monde qui a un il y a porte de la Katanda. Nous avons dit banda pour un monde. Nous avons si tant que bêtis a répété, maquillé tangate, tant maquillé tangate. Nous avons dit que discours bidon pour tourner le Canada diaspora et comme Mamutu. Nous sommes à comme on rencontre son matin Mamutu, il y a des zones neutralisées. Nous avons dit que nous avons ce qui nous a comme idéologie, il y a ma cambo, n'andéminaye. À cause de l'échec. On est dans le mémoire. Il faut qu'on ait place au bandit du Cambo. Système ni salaki, position ni salaki oyo, on a contrecarrer. Ce qui est bien en haut, côté ni, y à sali défense na et qu'on pousse yo au sala de forme à côté, on a amélioré enfin que yo au gagner le tiers down, d'être le bar en anglais. Mais il y a des gens comme na moto kutu attaquer na yeka nambete azo comme la posture à attaquer mais on va échouer parce que non mais quand était au début place ni aza ma capacité de place ni aza pété voilà parce que le problème la peuple congolais tongi ko la balangage 15 16 17 mabe ya mwana risque ya mwana tant déjà bilo tamboka mo bomu sur la ben langage olinga te munguna comme comprendre que ma repère de temps na wana pe bango ba osa tandi musalonga na osa question ko libérer moko de question rendre bakanga ki iliko bien avion ya pas Tshisekedi président de la République quoi kita ça problème ko tu ya Rwanda et tout batali boso ya mitema on veut c'est nous-mêmes des Congolais 100% Congolais biso nde batoza mitema mabe ba leader ni yoso bato belé to bitana ba combattant to bitana ba résistant to bitana peuple congolais au monde ya to l'humanité amour ezate comment on veut ça ali comme ce qui amour ezate comment on veut le langage moko te pour l'intérêt mboka comment on ça les forte na côté na yo ochama koki na ekoki pour la mboka ba question moi il faut que même puis baza sans armes na maboko puis la ligne leader moko aloba likambo tozana sima na voilà mais l'idée oya biso papa Tshisekedi aloba ki na ekolongo la paix na mitema ya ba congolais ba c'est ça qui yango n'est-ce pas à ça dans un niveau où il y a commis si vous avez la résidence surveillée peut la saline ni pas sauver l'idée là aujourd'hui c'est ce mot d'ordre ni la peuple congolais et appelé l'unité todo bunda qui na salaire mo ba kaninga na pogo ba bominga na yiba kangonga mo déjà la nidela ndé na zabo na besoin mutale la ngati papa za mwana ni na abo na nidela déjà pe na mikunama déjà na sama matanga ngamo ici na panza yango na famille nanga. Parce que mon gars, on sait les gens qui ont été parce que mon boss en a 2 jours. Ni ma boss en a armaturu, ni ma boss en a cédric, ni ma boss en a sur tout. Pour ceux qui souci à battre nous sur Bunda pour na moka, Israël qui na mutu, mais les autres parler ma cambo, mais parce que du moins à mutu moko nenga tumba moka kufara na baga, ngai ça me fait absolument rien. Pas kufa je m'en fous. Pourtant, on va donner un canal de la LIA qui va se faire qui. Alors, ceux qui ont confirmé 8 millions de morts, et comment 8 millions de barres, 8 millions, comment 14 millions, combien de femmes violées n'a pas l'amitié. Ou un autre moment qui va commencer à bébé à mettre dessus dans mon utilité, à remonter le sous-titre. Est-ce que, Bisso peut pas comprendre, tu as un souci à ma camoine avec ta mouton. Je pense que. Donc, on va chiter. Problème est à mon corps, solution est à mon corps. Solution est à qui est au thème, na tango, l'idée à la Boka la tête de Natamoyo, Tshisekedi soit se fabriquer habillement. Babanda carrière politique n'engwanati. Il faut tous à la cime à mutu moko, to yoka to saisir vision. Mais la ressource solution ça va simple. L'impérium motola qui impérium, to bango lelo. Makameza ko se préparer. Makameza ko se préparer na côté ni. To ko dévoiler nyoso arrêter. To va s'appeler le président de la République à l'ali.
mais asengaki makoki wana mpona kosala eloko moko eloko wana ezali nini kaka pouvoir au peuple aza nango yango wana nde esala masolo mais embouillement oyo bakomi koya koembouille biso lelo toyebi bango bien nous avons des collabos parmi nous balider oyo tozoprétendre lisusu toyaba bakolabo tobazoka koembouille situation en tant que peuple ayeba eloko nini bakoki kosala donc avion oyo baboyaki mate ya présent ezali biso moko bacongolais lelo oyo papa na nga eza mwana soki ka tolobi na seconde na 30 minutes tolobi te nde babomi biso eza trop tozozongisa meme batutu wana bazonga nanu na rwanda meme banani bazonga na rwanda apres nanu kozonga na bango tokotisa bango moko mo toyeba nani azali tutu ya soki ndenge so bazala mpe bazalaka te okomonake na 30 minutes tokolatisa meme M23 tokolatisa meme kanambe tokolatisa bato ya nyonso bakei mais ntango tozali kolala ezali nini gouvernement ya province ya Kinshasa est-ce que aza rwandais yo oza moto tanga oyebi rôle ya gouverneur oyebi importance ya gouverneur est-ce que ntango alobaki eloko boyi kosalama te eloko mosala bido barwandais moto aza kopekisa l'ennemi des congolais eza biso mo bacongolais toza nano bazoba toyebi badresse ya bato wana toyebi bafamille na bango tosalaka rien tozoyezalela pasi non finir ede biso place nini tokoki kosisa masolo tosikisi yango est-ce que timuta gouverneur ya province ya Kinshasa n'est-ce pas ana pouvoir alobaka nini rien toke na bakongo gouverneur ya bakongo eza nani toke na bandundu gouverneur ya bandundu ya nani toke meme na katanga gouverneur ya katanga ya nani sont des congolais non ebima oyo aza af mais soki eza ndenge wana te papa na ngai eza mwana sikoyo topesa réponse est-ce que nga mpe ana alobango est-ce que kanam ndenge aza bongo amabe te parce que autiliser bacongolais moto tosalaki balégitime ye alors pourquoi pas tosaprendre na bacongolais mais tokomi komilela lela guerre na biso eza nango facile mpo tosilisa yango isuffit ya kokanga bacongolais biso na tobanda mpesa kokende te nde bakosutaka nambe biso tolela kaka bacongolais bakotelema ndenge nini tokosala ndenge nini tosala ndenge po tosala ndenge totinda pepe ekendeki na nzela même armée ekenda ya na troupe troupe na bataillon troupe makambo tu wana exigé par un chef mais il faut chef moko motiver bango voilà eloko nga nakoki koloba tozali bazoba tondima yango ke toya bazoba motu moko akolatanga te ke kongola mayele te mboka motelo kwa rwanda basakana na biso jusqu'à présent mpo nani parce que bato oyo baza koasime barole moko boye bana mboka te bana na bango baaye bango bavandi wa mpona kolia mbongo na bango bayebi ke lobi soli pouvoir ekiti kongola akobosana na ye akomi kovivre eloko eloko ezalaki voilà un peu réponse nga akopesa merci. Merci pour na 30 à 25 minutes auto tika na ya suka toko tenter pe ko changer aiguillage pour toko tana raya lisolo mke photo partager mama furaya merci na moni okuna na ko pesa pe maloba alors rapidement makambo toko partager bisonyo tanto ko kota tanto ko zonga ala toko meka pe ko lobela situation oyo ba to sidi ko sala depuis na a partie Amérique il y a vrai problème à Congo pourquoi ba tout rwandais bazali motivé na derrière bambuta oyo propre bana Congo basimbi masolo na kati ya liboso c'est parce que ba complicité nyonso eza koleka na Congo ezali tout autour ya hydrocarbures na lobela ki yango déjà ya lac ya Kivu ba gaz wana ba contrat ezali parc de Virunga exploitation pétrole wana boyoki était compagnie Afrique du Sud et ko zo contrat wana mais en réalité soko landi ba makolo na bango ce sont les Rwandais Tutsi installé depuis kala ba actionnaire depuis ta ba miko ba compagnie ba télécom kuna na kata Afrique du Sud baza ebele les Tutsi rwandais qui sont devenus des millionnaires ba américains ba détecté bango baza ko utiliser timbre to caché to registre commercial ya Afrique du Sud pour bazonga la bango sous na Congo pour dire que compagnie ya Afrique du Sud muntu ezui contrat na sima ya Afrique du Sud ya ko exploiter pétrole ya Kivu biso na Washington depuis Boutou to bimisi information yango na secrètement bana Congo bo fongola misu il n'y a pas une compagnie sud-africaine et na est ya lac wana pona ko exploiter ba gaz ba pétrole wana ba contrat ba signé ya gratuitement il n'y a pas aussi de compagnie oyo eye kati ya park pona ba kimona ka ba saka pompe wana mama fura ya tia micro na off merci pona ba ko benda ka ba pétrole kuna. Ce sont tous ces ministres congolais
baza ko travailler na batuchi baza na ba sous contrat na bango ba koti na sima ba compagnie oyo bango baza ba actionnaire. Voilà pourquoi Afrique du Sud est comme clé. Il y a tous les ministres et ex-ministres congolais baza concentrés kuna baza na makele ba bango baza na ba association na bango basali. Donc les Congolais va travailler pour les Tutsis qui deviendront encore trop puissants sur cette terre. Biloko ngo ezaka na Kivu te selon notre sondage to sali awa. Même les Congolais bazoba ya liboso tozali, c'est l'unique pays oyo eza na océan mais ekotika laka kozala na port na outre-mer na océan te parce que bordure nyonso ya banana ti na mwanda ce sont des terres qui sont déjà remises na Perenco et Perenco encore on rentre aux hydrocarbures bamende ils ont déjà signé trop de contrats oyo ezali ke baza ba partenaire na kati ya masolo oyo. Voilà pourquoi bakosala nyonso s'il faut basilisa biso basilisa na biso bango, s'il faut batuchi baya ko bomana so baya na ko bomana biso parce que baza déjà engagé na ba manipulation ya ba hydrocarbures ya ba bitume ya ba gaz nyonso oyo parc ya Virunga encore une fois ezali sous parc ya ba Congolais te ndenge baza ko lobaka exploitation ya ba Sud-Africain c'est ya bango moko. En dehors de ça il faut toyeba pe ete makambo ya Diomi Ndongala soki crime ezali crime yango il faut parquer et convaincre mutu oyo ke asali crime et puis de kaka soki juge a prononcé que mutu azali coupable de mutu na akoti ko kangama ba ko tsena maboko ya police. Dans l'entretemps soki pas na maboko ya police constitution na biso kaka na premier article ezako kofunda ete mutu nyonso akangami azana droit ya kozala na communication na famille na ye. Tout ceci Mende ça lui dit rien, ministre intérieur ça lui dit rien, André Kimbuta, résident naïe, Diomi Ndongala, ça ne lui dit rien, mais voilà un petit Tutsi qui n'a même pas encore été touché, n'a monté, n'a insulté, n'a émo comme côté, par 4 Mbuta Oyo, André Kimbuta, Mende Omalanga, ministre intérieur, na contradiction Oyo Boshaba Eko Fukamela ko piata makola ba Rwandais, bazako bate la batucho bazako lengela bango biloko oyo mama furaya yo olobini na oyo yoki comme ça to kabola 30 minutes de stikali na lombango mutu na mtsoko zima loba profiter au vomir oyo zanango lokola mobali pe libérateur à Congo. A vous mama furaya ngai nasengi na bino boza na courage mais naza komona to tikate kosalisa bandeko na biso oyo na ndenge mususu tokutana biso na biso topesa na mayele ya ndenge mususu tozana na mayele mususu ya kosala po tomoni mokili yango eza kotika biso. Et pitié de Congolais, pourquoi na huruma utusaidie boyokela biso mawa boyokela ba Congolais mawa. Amérique pourquoi oza kosalisa biso te tolembi komona bibembe tolembi koyoka bibembe tolembi biso mama Congolais tolembi tosala na ndenge na biso nyonso papa Kimbuta bino kozala kisasa ba ministre nyonso boyokela biso mawa toleli butu na moi toza komondra bino botala ndenge mokili eza kobaluka ba Congolais bakokende wapi na poto bamususu bazana ba papier bamususu bazana ba papier te tokokende wapi tosalisana tolembi ngai ndeko na bino mwasi vraiment naza na courage naza na espoir tokozwa mboka wana bandeko na biso oyo bazali bavaze bayokela biso mawa batika makambo wana tolembi komona bibembe tolembi komona basan tolembi komona bato batangaki baza kolongwa tolembi komona bato batangaki baza kolongwa